bandeko balandi bana papa Simon Kimbangu lelo ezali mokolo monene mokolo ya esengo solo awa tozali boso ya penalty place onde esika ebandaki donc l'église ya papa Simon Kimbangu ebandaki nde awa. La plus française reconnue l'église de Jésus-Christ sur la terre pour son spécial papa Simon Kimbangu dans le journal officiel d'avril 1984. Donc, si vous lisez l'article de cette reconnaissance, c'est si vous allez. Alors, donc, je l'avais envoyé au papa secrétaire paroisse national, secrétaire national de la République française. Je vais vous la lire hein, pour être plus concret à l'événement d'aujourd'hui. L'église de Jésus-Christ fut reconnue en République française jour pour jour le 30 mars 1984. Ça fait exactement 40 ans. Yango to Pernetti. Oh Pernetti. Vous voulez coller là de Konangai. En face ezalaka. Le bureau masolo. Ezalaka loge ya franc-maçon. Et ya Maïka. Ya solo. Donc Yango. C'est masolo non. Masolo nde masolo. Oui, vous va vivre. alingi bakanga portemolongo abi bokanga porte te po takanga na bakanga porte te parce que makambo ezalaki liboso na ye batiki porte donc ezalaki loge ya maikari awa ezalaki maikari bazobusa folongo ya liboso awa ya solo si ezalaki loge ya maikari alors sokoyo moi lelo bakobakisa mbuta basouvenir tomoni mama sunda oyo ezesika na biso permeti yango oyo esika na makambo ezalaki esika likambo ebandelaki awa eza esengo mingi tomona permeti lelo tomona permeti lelo eza mokolo ya esengo esika bato bandaki likambo tozongisika tozalaka vraiment est-ce que merci à l'église réformée en France yangoyo et c'est comme ça là qui et pas tout ça va dégâts ndenge ni badégâts SKK OK jamais et tigala monument ya libéra donc yango permiti c'est donc tokozwa place oyo ekoma nalobi donc bino bolinga mingi tosomba te mais place obotamaka otikango en tout cas tosepeli donc bango awa baza na bango kaka en face na biso baza na bango oyo ezalaka eloko mabe papa alobaki ezala wana na kokengelaka bango oyo eloko oyo mozomona oyo d'accord yango alobi okanga porte otika porte oyo nde ezali esika yelingaka makambo mabe abaki fo ezala boye ezala okanga porte otikamona bango osala nazomona bango ndenge aza nzambe esengo komona perditi oyo tala esengo tomoni biso moko vraiment ya kosakana te c'est l'histoire ezali rue de l'Ouest l'Ouest elingi oloba de l'Occident. L'Ouest, c'est l'Occident. Ils n'ont pas battu. Et le 95, ils n'ont pas nommé. Pas battu, je vais expliquer ma cambo, il y a mon limo scientifiquement. Ndougu wa pilukaba. C'est-à-dire le 9 là, c'est le plus grand de chiffres. Et 5, c'est le symbole de la Tiao. Papa, par exemple, il y a boule. On peut essayer de qui dit kiki. Makamuso ko betela ngoma mosusu soki lina ko nzabe pesi so nzela esika oyo ngana bailaki yo nzabe papa ki solo que ozalaki témoin awa ya solo perdeti esika ngana bailaki yango yo et pas yo yaki awa pesanga 200 francs à l'époque awa na perdeti papa ki solo na pesa yo a pesanga 200 francs bimisi mbongo zaki na poche lui roi nzabe mbongo miracle binaki awa perdeti ngamu tayo soka masuka na Europa vraiment esika oyo na ngo c'est mingi na mona mtu alelo le plaisir ya osakana te le to ne sego ya osakana te fête la fête de l'eau en tout cas merci papa kombo nani papa Ada mvoma voilà CPK esika ba la ki yango voilà buti voilà moni donc voilà comment les cuisines voilà tu cuisines ah non permetti ah c'est moi moto na lelo na tout le monde siko lelo papa opesa biso kombo ta kombo ndengari yo waiza OK waiza tolandi bana papa Simon Kimbangu ba témoignage
oyo epesami na esika oyo toye ya Perneti, esika oyo nde lingombe ebandaki makamu nde na France ebandaki nde awa ndenge tolandi batémoignage tokocontinue suite na biso donc ozalaka branché. Merci. Là aussi, Bérizon, le grand guitariste, l'ambassadeur de sa divinité. Voilà. Donc nous sommes dans la rue de l'Ouest. Donc nous nous dirigeons. Préparer les 6 ans. Il faut baminer les barreaux comme il y a un moment où tu vas dire un lélo, on y ça va au moins un peu. Les jours à venir, ils vont sentir c'est quoi les 6 ans. Mais c'est vrai comment on dit maman? Maman protocole. Maman protocole. Dis à moi, merci. Ok. Maman, le banane, mokola lelo, histoire, il y a mokola lelo. Maman, on a vraiment mokola lelo. Zambé, aye makambu ya salaka. Maman Fifi, lelo bato mingi bazoye bate bisika totelemi awa na Perneti oyo. Ngai na utaka ka filta na yaka. Première église na sambelaki ezali place totelemi na Perneti. Bato ba toujours histoire Perneti. Mais Perneti Maman Fifi ezali bisika totelemi lelo. Soko boki nous na bouche kuna. C'est quand tout ça là. C'est qui kuna déjà. Donc on a semblé acte 3 fois. Donc alors le autre on a lié ba yebisinga ke to bandela marche en appel. Tinga bi parce que ba on sali nzambe. Ki bon nzambe na yo pe makambo na yo e ko boma mate. Il fait bi ba bena poisa. Malgré to so tanga ngo ba so tanga ba ni ba ye ba ngo mais nyoso tout et ça ba signe de temps. Pour ceux qui ont signe de temps, le marche oyo, oyo ça on a place côté. Mais nzambe oza bolingo, pas maté bolingo no yango ane biso sokoto zo landa yo. To landi yo po to yebe te ko bikara biso eza pa na yo. Ba mama oye. Oye. Mama mwimu zalo kumuna yo. Yote ozali mama ya mabota. Kombo na yo na minoko na biso kozala na bikeke na bikeke. Mama mwilo ye. Oye, merci. Bote papa. On obela biso nano na mokola lelo. Mokola lelo ezali mokolo munene mokolo ya grand souvenir parce que tokomi na esika oyo église proprement dite ebandaki. Tanto komaki kosambela kati ya bâtiment oyo babengi église. C'est vrai que ezalaki ya biso te ya baprotestant mais ezalaki église. Kuna nde tozalaki kosambela na papa komutu ntango aza koya. Kuna mpe tosambela na dernier voyage papa Mpumalonga azalaki na France le 12 octobre 90. Voilà. Parce que tant que je pour la deuxième fois, et c'est moi là ni na mokola lelo ya na makambo esalamia. Maman Fifi et c'est on a ezali pour le to sala marche. To sala marche pour la sa mokili ba o bazana ko lala ke papa Siboki Mbangu abandaka ministère na ye pardon le 6 avril 1921. Yango wana mokola lelo biso tomonaki ete to kosala lancement pour la mokolo lelo. Ok, merci maman. Esengo ezali mingi, esengo ezali mingi, esengo ezali mingi, esengo ezali mingi. Vraiment. Nasi wana il faut toyebela ngo histoire. Ba protestant apesaki biso place wana mpona nani mpona papa Mpumalongo ye moko mpo epai nyonso tu azalaki kokende bazalaki kodécouvrir ye azali nani asalaka relation malamu na président ya fédération protestante de France aki na kombo ya pasteur Jacques Bory ye wana Monsieur Mori ami personnel ya papa
ye mutu lokola azalaki président ya nani ya fédération protestante ya baéglise protestante nyonso ya France ye wana moto akamataki dossier na biso akendeki yango na epai ya président Mitterrand asololi na préfet ya Paris yango wana makambo ekendeki noki. Pourquoi Paris? Parce que tozalaki liboso osambela na bapapa mawa wana 94 sikoyo président Mitterrand ntango asengaki ye mpona bavalide badocument atuni adresse na bango ezali wapi ezali na 94 alobi non parce que préfet ya 94 na ngai toyokanaka bien te est-ce que bokolukula bango adresse na Paris te yango wana président ya fédération protestante azwaki contact ya pasteur aki awa na Berneti na rue de l'Ouest a autorisé biso akoya kosambela biso à partir ya koloba bamidi parce que bango bakosambela avant midi biso na pourquoi de midi à 17h biso basien combattant banda Berneti. Mpona mokolo ya lelo tolobi nini ezali esengo mingi pamba te bilaka ya tata molimo santo ezali kokokana tozali kovivre yango tozalaka bilenge papa de angende encadre biso tokoli oyo ye alobaki na biso tozali kovivre toza komona yango wana ezali na biso esengo mingi nani ayebaka ke le 6 avril ekoki kokoma journée chômée payée na Congo mobimba tata Simon Kimbangu moto pamba biso loposo moyindo tonyokoli ye tofingi ye toyebi ye te me lelo oyo ezala bebe akoyeba ye yango wana ezali na biso esengo mingi na mokolo mwa lelo toye po tokumisa yango bendele etelemi. Merci. Mpona bango baprotestant ezalaki teke tobima ndenge wana alingaka apesa biso baplace na bango nyonso tu tokabwana tozala na baselile partout tosambela na rue Madame partout na baplace oyo église réformée ezali mpo tosambelaka kuna me biso tomona eke tokokopanzala te ke ofaki eza te nini te mpona bango tozali un groupe ya ba 50-50 na kati ya baparoisse ndenge wana de toutes les façons bazalaki kopesa biso mpe facilité omoni bango bazalaka ya de période où dans les vacances ndako ya nzambe ekangamaka omona batindi biso na ndako ya nzambe mosusu na rue Madame na 5e arrondissement. Ok. Kasi papa pasteur kasi lelo esengono eza nini na kokutana na omona so esika bo esengo ezali place oyo misala ebandaki ndenge papa nzaki auti oloba esika oyo totelemelaka lingomba mpo lingomba ekoka kotelema na ndenge oyo ekoki epuis présence ya papa kolutu na bajournée bandaki kolia awa vraiment esalaki biso kitoko. Parce qu'avant ici, quand on a ressemblé à la ndako ya papa pasteur Mawawa, nous avons qui 15 personnes, nous ressemblé pendant 20 minutes, nous avons ici, mais awa. C'est là où l'église a commencé à se créer, à se constituer. Mbote mama. Ah, mbote mama la ngai. Ah, mama yebisa biso kombo na opesa biso sengono ezali na mokolo lelo. Eh! Kombo na ngai mama ala mofabala. Talulu. Kombo na esengo moko tozala ngo lelo. Eh! Tika penza opena komi awa teza passe. Le 6 avril yango tozoko tombola. Tozotombola papa Simon Kimbangu. Babali koyeba ngo ndambu. Biso kaka na ye na nsima leka tozolanda boye malembe. Tika mokolo ya lelo soko ozangi eza pasi fozalaka na maladi mais soko oza vraiment bien te mokolo ya lelo te sukisa mbula ezobetaka soko mapamboli yango apesi biso mapamboli na biso yango azosokola biso azobongisa biso si tobandelaki à zéro si tobandelaki. Merci maman.
bango yo nyonso tutu bakoriste nyonso tu balauta kisasa koral bandela koyenga epeka mais tantu papa kasi amoni ke bana ya dirigeant mpe bakomi moi ale acréer afungusi dirigeant ah oui, pas ça, j'étais qui fait. Allez, à côté d'un mouvement, j'étais qui allié, Corée qui allié. Association de papa payé pour Salama et pour Salama paye à qui chorale yaba mama na Corée yaba tata mais chorale yaba mama yaba pesa comme maman oui ngana olobate papa kasi loba papa kuta bagadi tous on va sécuriser wana c'est bien nous avons besoin na en tout cas merci papa merci beaucoup c'est bien makasi.
mopepe mabe kende mosika emona biso te tosisa fete malamu tina suka alfa omega eza nani bangu kiangani mopokesa bilaka akokisa yango lelo be lelo Kristo etibindila nasaluki nakate asibotwa bakempulisu Kristo tomuzi Kristo etibindila aluki nakate Oh yeah le long des 30 mars 2024 et Sikawa Pikozana Perneti le bandit coup d'envoi il y a le 6 avril Kembo aleluya okabiswe ayayayaya eza ya koyinda eza ya koyinda na Paris bana tata Kimbangu batelemi ayayayayayaya oyo esengo ya boye tata Kimbangu yala kwaku tata Kimbangu yala kwaku yala ke yala
Eiffel directement vers le 6 avril 1921. C'est à cause de ça qu'on fait cette fête-là. On est content. Je suis heureuse de faire cette fête. Ah, de faire cette bagage. Ok, maman, merci. Merci, Wabino, Katina Kolo, maman, Fifi.
Ndongala lokumu kembo na papa Simoki Mbangu kiangani Nzambe kati na bato Nzambe molimo monsanto papa Simoki Mbangu kiangani mama
ezali mokolo monene mokolo ya esengo lelo bana papa allez, c'est fini la journée, c'est bien commencé. Papa, sinon, tu vas vous dire ça dans l'autre, ça fait la vraie, ils sont pilotés. Je n'en veux pas qu'il y ait bien dans la note, si c'est pour la paix, ça a quitté. En tout cas, que évangéliser Kitoko. La victoire est certaine, car la cause. Allez, maman. Elle était très bien. Vous savez, vous avez à cette année le 6 avril. Est-ce que l'équipe a beaucoup de matériel? En tout cas, totamboli presque Paris mobimba obanana Berneti et Banelia Makambo titokoni na 6e arrondissement ya Paris. Ndenge tomoni bana papa simobimba ko bazozo na banda. Merci Botika. Oui.